à page qui m'a na kolo esmasia na yesusu na continuité à témoignage na biso na soka qui et place tonton ana akende ko présenter nga copine na avocat yakaki apisinga i papier na ye comme avocat ngai na ki comme avocat ngana kinde nango na notario baki ko confirmer que aza avocat na ngai na kei na futi ba droit na l'état pour ba confirmer que ye aza avocat na nga. Après et ko leka mikolo ye garçon wana ayeli sous na 3 filles ay ko présenter nga 3 filles moko boye non mama aza prophète a prophétiser ki pona ngai makambo oyo ngai kutana na yete amemi ba filles wana alors bakomi ko obligé ngai net na prophétiser nga sono prophétie zanza même ta capacité ngai soki na moni eloko te moyen na loba ezate. Après mon konde ne komona azaki na maladie ya sida tukene na chambre ya to sololi na ayebisinga bi mama nga na besoin ya kobota libumulangeza ya kokangama nazwaki zemi mezemi yango mone ye munene lokole kiteye munene lokole kitinga bino to kobondela nzambe. Alors mususu ko balingeka makambo kaka soki ya oui bango le baki bango soki bayese bango na zanganga en tout cas ngai na ebité. Alors comme ngana senonga makamanzambe na memango modeli bino bonimbo memangai te ngana tambola ka selon molimo mo centre soki molimo mo centre lo belinge loko te nga moyen na tambusa makambo senonga yi ekozala te. Alors babimaki bakendaki moko wana tikalaki ayekomaki koya kotala ngai ayebisinga mama ozoleka na ba difficulté ngai na kopesa yo ndaku ngana salaka musala ya bandaku ba appartement oyo ya zango biso to sala ba misana to chaka batungaza ba appartement 5 na ko kabelo moko bongisa kaka ba papier pona na pesa yo ndaku moko lungo na vie ya kufutela po ba problème eleki na vanzi akabela ngandaku na ville pacifique bandako oneza batu nyoso bazoluka ngo bazozwa te oyo ba prophétiser kinga pe ba ko kabela ngandako no ba professeur ngo ekomi ko salama. Alors ekomaki ke il faut na changer ndako na ke pa ba garçon na besinga ba benga téléphone ba bino papa na biso andimi mais il faut futa biso kaka 4 mois. Il faut futa biso kaka 4 mois. Papa lopangu azongselenga kaka 100,000 kwanza. Alors na mekaki ko futa ba garçon na 4 mois ba tukaka oya bolingo nzamba chaka nzela ya batu basunga kinga na mutuka na ke kota na ndako wana mususu sina ke kota ndako mususu simple procès bandaki ko continuer pour déjà to koma kina niveau faut que la tribunal to bandeka ko continuer malgré nazaki na ndako mususu to bandeka ko continuer bango se nazoleka il faut ba finga ngai il faut ba sa ba désordre ba komisu ko kene ti papa lo pango wana place nga na vanda ba ke kosela nga makambo il faut ba benga na bango bit na bonka kanga il faut na bima benfica nga na ko vanda na benfica te il faut nga kaka ba benga na bango bit na bango il faut ba mona ngai nazo souffrir tant que ngai nazaka kana naza bien bango bakoki komona nga bien te. En tout cas ezaki très compliqué batu moko yo yebite okuta na bango te me basali groupe baza ko bundisa yo. Alors ezalaki pasi na koma kikuna na traité ba mikanda wana mwana mwaso wana tindaki nga na sala ayebisinga non il faut au traité pe mukanda ya mutu moko poko neza isolé na okabilo lokola des appartements et comme le quoi sous des appartements ngalobi ça va. Alors vome na kabila kutu mukolo ndako oyo miminga yo asunginga na passe na ko vanda awa na kabele moko po mususu na ko kabela ngo nani. Alors na suki awa to continuer mususu ba masolo ezebele pour espace ya YouTube na ko continuer ko lo bebelete na pesika dam suchule bambote bele dam suchule bisiko zali nzamba pambula yo nzamba ko kusaposa motema no ngala yebiki nzambe ona bondela ka akosa kate o nusa prometa kiyo akosala. Merci na pesi mwana nga Jos na pesi babito tombote na pesi batu nyonso o ngala lingaka mbote na tiki bino amen.